pour na bato théâtre. D'abord quand on dit théâtre, c'est le ko sekisaka. Mais oui. Théâtre, c'est le koyo ozala qui stressé. Au commis, tandis par rapport parce que Hollande le romoro boye et c'est qui le romoro boye ba décor ba bête la rabiso ya vidéo à salara au monde appelle ba bêtise à salité on a vidéo à zalati ba to ba sexe rabiso au monde na ba bêtise on a vidéo à zate ba décor au monde bango na ba salité on a té boso wele la qui leadership ya nini depuis bo bandi ko wele la bandeko. Est-ce que depuis si la bitumba, si la na Bellevue bandi, bon, si moi jouais qu'on est tonton Lombi. Jika, la fille de Daddy, m'a choqué énorme. Na précisé avant de répondre. Na ni famille bota. Na ni abakouk. Moi na peine à bate. Et puis na évité sur abakouk à nani, so peine en tout cas moi je me moque vraiment na bloco là. Mais seulement étant que des Congolais et là où moi tikengai. Il y a kota là. Mutu ozo benga tantine Bellevue. Yo mo ozo benga na tantine Bellevue. C'est-à-dire que elle a été amie makasi na papa na yo. Pour pas même quoi papa no biologique té. Mais va travailler mingi na papa na yo. Comme na niveau benga mutu bongo c'est que yena papa no bozana na ba finité moko boye. C'est que ti papa no kufa ki mutu ana tika ki yo té, elle t'a tendu le main. La Bible dit maudit soit celui qui oublie la main où est tendaka et le bon dans des moments difficiles. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Bonjour na balandi ya Jika TV News balandi ya Edoxy TV News topesi bino bambote bipa nyonso bozali bienvenue na émission na biso tolobela nyonso tokobombela côté en tout cas place tolobaka tolobela nyonso tokobombela côté tolobaka tokotaka na mozindo malamu na bino balandi bozala à l'écoute ya makambo tolobaka po eza très important. Merci beaucoup na bo balinganga na ba balinganga te matondo mingi na FT bipa yozali. Merci beaucoup na ma grande sœur depuis quelque part na Paris. Merci na Fabrice Mande na sima ya caméra bao yanga bao balinganga na pesi bino bambote na pesi bino balosako tikete zambalola apambola bino massivement. Rien à dire. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup le loto zolo bela monde théâtre bandeko na kotaka na monde wana mingi te me kasi lelo tozolo bela monde théâtre bandeko bazana bango ni ba star te baza ba vedette mais tolembi to baye
bisalela buzoba kozwa mibali na monde ya théâtre bakisi na monde ya théâtre makambo ya salite na monde ya théâtre trahison na ndenga théâtre koyinana na ndenga théâtre bowelelaka nini lelo mwana oyo abotami na monde ya théâtre oyo akobenga bayaya bamama mikolo batata mwasi lelo mwana mwasi wana lelo akomi kofinga tata mwasi eza tata mwasi aza na erreur eza tata mwasi aza na raison ya solo et permettre yo oleka ofinga tata mwasi wana jamais nazanga mokote nazana Nadia Djebe la femme selon Jésus-Christ yende na koyamba lelo poto meka ko développer na lisolo ya mwana na biso mwana ya pauvre Dadi Kitambala muto asepelisa batu na monde ya théâtre yango nde nazo yamba Fabrice Mande soki toza no nzela moko tikete okotisela nga Nadia Djebe losako mwana mama la sac Judith Kalanga dana avokota no mona déjà boulu yeke yo na Fabrice Mande kuna. Bonjour à toi Mandechou, bonjour Nabatutu, Bolandara Nadia Djebe, à partir à Edoxy Télévision, bonjour et à Babone Nyo, surtout à Jika Télévision, ma comme on a Jika, ils ont marbo, forcé les sous-sous, moi Dika wana to célébrer en oti na Marsawa, to fêter à 8 mars, to célébrer Dika et Jika, et vous allez quitter au Makasi, balobi, c'est pas les pambola mouninga, pour yo penza ba pambola yo, en tout cas, bambote na bino nyo, surtout Nadia Djebe, bino ye, alinga bino, Jika ba question yo ba réponse ya yaya mikolo yo oza mutu wa internet oza journaliste oyebi makambo ezolekana yaya monde ya théâtre ezali opesi mbwa boy ezalaka nini na bato ya théâtre? En tout cas maman, c'est une très bonne question et puis na olinga vraiment na loba na motema na nga ya kofungwa banyo. Merci beaucoup. Jika na marambo théâtre. So vous remarquez bien nga na jika na plateau to kota mi masola bata théâtre. C'est ça. On a ngoka mobu. Ça sera bizarre. Terre à terre. Trop affronté. C'est ça. Na mona oh bata famille bota. Oh bata bata. Oh bata en tout cas na mona bêtise. En plus on a bango ba star te ba vedette. En tout cas moi excusez biso na nga ma bête ba ndeko na biso bosaka musala théâtre to linga bino. Mais maram na bino nde na mona ngo trop affronté. J'aime pas qui a dit mais ce qui les lots au fani na plateau et à likambo ya trahison et à likambo ingratitude des fani si ba maman mi balé qui toroboye na plateau to loyauté à la soute. Pour revenir à votre question Judith, moi ça m'a fait très mal cette histoire de Belleville et la fille de Dadi Kitambala fait paix à son âme. Son âme repose en paix. Na ebité na mboka na biso eloko babengi reconnaissance, loyauté pour na nini sur tout le plan de la vie hein? C'est pas seulement na ngamba ba artiste même na monde de la média au moment na mutu moko boye au tout ici na batu moko bo lakisi que jebe o so yembi émission ko pesa makambo mutu boye le même personne wana akoye trahir yo on n'arrive pas à comprendre wana sama ya omela na biso tozo kende wapi où allons-nous? Jika, la fille de Dadi, m'a choqué énorme. Na précisé avant de répondre. Na ni famille bota. Na ni abakouk. Maramouana pe na yebate. Et puis na yebite so abakouk anani so pe nani anani. En tout cas moi je me moque vraiment na bloko wana. Mais seulement étant que des Congolais et l'autre moi tikengai. Ya kotala mutu ozo benga Tantine Belleville. Tantine Belleville. C'est-à-dire que elle a été amie makasi na papa na yo. Papa na papa no biologique te. Mais va travailler mingi na papa na yo. Comme na niveau benga mutu bongo c'est que yena papa no bozana ba affinité moko boye. C'est que ti papa no kufa ki mutu ana tika ki yote, elle t'a tendu le main. La Bible dit maudit soit celui qui oublie la main au étendaka le boko dans des moments difficiles. La Bible maudit ce genre de personnes. Dati, maman zoa kiti fanda wana oyoka biso. Tangu Dadi Kitambala kufa ki dati na yeba ki na mboko. Motote. Na yeba ki na mboko. Oyaki oyeba na kaka tangu Dadi Kitambala kufi, tangu Belleville azaye makasi non na mamo live période wana, Belleville alobi non moi no tike boite, moi no photo simba elobo. Abanda déjà constat la théâtre. Nani yeba ki?
Nana côté na banzonzi, c'est Belleville. Belleville n'a zuya mimi na banzonzi. Belleville n'étant na basila, na ba irsil, bango tout temps ba jouer na mais pas Belleville. Ne Belleville à côté ça moi na. Ce qui moi na lela sola na sila ya yo ton sila au théâtre na mboko yo biso to yebaka. Sila muto lelo théâtre. Ne tangu sila o ya ko sala banzonzi n'est pas Belleville. Ne sila yebi moi na wana. Peu importe la situation. Tolobite que Belleville a ange, non. Peu importe la situation. Comment voulez-vous comprendre que yo fani na plateau? Il y a soi-disant oncle na yo qui est journaliste. Pour avant tout ça l'émission bengala jika to brifa qui a. C'est ça, c'est ça. Oncle na yo a tuniote orolobani no rozongisa nini. Et ton oncle t'a laissé passer à la télé. Et puis yo oza minerte, oza majeur. To makambo loba oyebi yango. Ya yo ko finga Belleville au nom de Maman Olive. Toi tu es qui auprès de Maman Olive? Wani muswahili ozani zana natanga ba ekolo ya baswahili na bana ya mama nanga wani lokele wani katange ozani muta Bukavu ni muta ya Goma oza elokoti. Mais Nadia attends tango o cité kombo ya Maman Olive na yo qui passe na motema na tie ba comédien majorité en général. Aujourd'hui ce que za na ba comédien le bazo mi benga ba boss. Eza grâce à Kombo Chota. Maman Olive. Ata boko sala bambe bana bino pourquoi amener les noms de cette dame? Eza la Belleville, eza la Sila, eza la Gabriel, eza la mwana wana. D'abord yo mwana oyo, c'est Maman Olive qui a enterré ton papa. Vraiment. Ça là il faut tirer vos oreilles. Les gens qui boye bani qui no bozan kana malupangu. Eza kombo ya Maman Olive. Ok, ko koti sa o alobe la mama pona ni mama na yo ya tata ni na mama ni. Toi tu es qui pour oya devant la télé, oya ko défendre Maman Olive na buzoba. Et puis qui t'a dit que Maman Olive a besoin de défense na yo? Qui t'a dit ça? Attention avec les gens qui ne parlent pas trop. Hein. Maman Olive au conseil pe ma bébé moni a gardé silence mais bon éviter là on est à regarder que parce qu'on dit en français que la vengeance c'est un repas qui se mange à froid. Je vais te donner exemple moko ya ezape muto za proche nanga na lobara mingi bato ba yebinga. Ano le sanzo. Ano le sanzo azalaka proche. Au moins ba comédien nyonso. Muto amemi bango epa ya Maman Olive za ano sanzo. Muto penza memi tous les comédiens tina ba Belleville eza ano le sanzo. Le parent pas au fan de Maman Olive ne asombela e. Maman Olive muta sombela e. Alors ezaka ne rare moko ano sanzo salaka. Omoni ko se sentir que no oza penza mama lingio mingi. Mama bengi si batu na nini na kingakati. Mama za sous première dame te. Yo oke ko lata biloko na ye ya ki première dame ya kala. Tango zo kota aibisi déjà na barrière. Ano sanzo kota te. Alata yibilamba Maman Olive. Ba Maman Olive achi a se déguiser nenga se déguisaka a commis première dame. Maman Olive a partir à porte à lobaka ano sanzo kota te. Et depuis ce jour-là, porte ya Maman Olive kangama pona ye pona libela. Ta leunda komi. Vous comprenez? Ta leunda komi. Porte ya Maman Olive kangama pona libela. C'est pour vous dire cette dame-là, azana ba principe extraordinaire. Voilà les lots, ba te belé ba so bela ba ozo ali sous traitement. Voilà. Ou carrément Maman Olive a longola ne ba comédien nyo surtout pembeni na ye. Parce que ceux qui bouzo bebimi ezozongela ka kombo na ye. Pour la nini congolais to nga baby c'est la baninga msunzi. Likambo eza ya ONG Initiative Plus. Bakota kana kati ya ONG wanat. Likambo eza nde ya ONG. Mais balongola bango. Balongola bango. C'est ça. Balongola bango parce que cette fille là Dati ce que tu as fait, ça s'appelle la trahison. Tu vois ce que tu as fait là? Yaya, tu as eu à t'asseoir sur la chaise de la télé pendant 1 heure du temps pour parler du mal. Yamuto a salongola mumoko boye. Na ebite et là on est peseni na tambola biso na mutu tanto bosa na bolam. Na ebisa nzambe tout sauf ça nzambe salanga ngolu.
salanga ngolu un jour na bossa na te muta pesa ngata fufu na ndaku na ye. Ma chérie, n'a reposé une question que j'ai très capitale, n'a vu que tout partage ensemble. Tant que nous autres à théâtre et à biso ya lelo, ni nous sommes en akati. Rien de bon. Comment? En tout cas, moi, excusez-moi, déjà, Natala théâtre na biso sous-té. Ok. Natala théâtre na biso. De même avec moi, excusez-moi. Moi, excusez-moi. Non, on n'a pas sa justification. Moi, je me justifie pourquoi Natala biso té. Parce que Batoubo tient dans commentaire que vous êtes des Congolais. Pourquoi Natala Kate? Parce que théâtre na biso est comme un abouzo, banaba camp. Ok. C'est-à-dire, batwa quand oyo batwa Judith Kalanga, bazawana, bafinga ka batwa GB. Judith a tchapaki, a tchaka ba mongo moko boye, oh batwana bafinga ka ba défaut ya GB. Batala GB na défaut côté nini, bayaka bafingi. Et puis quand vous allez jouer, nga na mo raneti bo finga. GBP attaque mbongo batu batala ka défaut ni Judith azanango ale batu wana wando finga kaka ba défaut ya Judith toi non Nadia zela skona bimiselo secret moko bo moni koto lobi ke no batiaka mbongo batiaka elo moko te na ebisaki yo peut-être chaîne wana elandanga po eza abonné pananga eza famille ya ba chaîne ya ba cook oya ki ko sala contrat nanga. Mais sauf que dans le monde de théâtre, naza trop penché côté musique. Voilà. Vous comprenez? Mais le problème est que ceux qui Nadia au comprendre que non, pas toi belle vie ba comment talanga mingi. O se lâcher sur l'actualité onate. O comment loba po ba toi belle vie ba talanga ba chayoka. Suko ba o baza libanda ba como bengo ba como tindele loko. Ndo moni ba tutu nyonso ba kanga kawana. Ça n'a rien à voir ni na Belleville, ça n'a rien à voir ni na Sila. Continue ma chérie. Donc, toi tu acceptes Robert sa crédibilité na yo pour ofinga na komba muninga mwasi lokola yo pour ba otindelo mbongo. Ça en tout cas na ebité bazala na ba candidat bango non, il faut ba candidat bango ba télémiano likambo. Na monaka année passée pasteur de la foi a bengisa bango na plateau si la na église excusez-moi si la yakate ba Belleville bazakena soi-disant à sa réconciliation na bango. Pasteur de la foi yo pe mususu limbisanga je vous respecte. Réconciliation ne se fait pas devant le caméra. La réconciliation ne se fait pas devant le caméra. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, bateau, c'est la réconciliation. Non, bah, soit na te na vie na bango. Non, bah, télématé, bah, soit na tout le monde qui est soinité. Et ça, que oh, s'est retiré na coin, oh, s'est retiré. Rivalité. Parce que bateau, bon, on conseille ça, réconciliation sur base de quoi? Troisièmement, ce sont des adultes. Des adultes oh ba yebi ko zo décision na bango. Pasteur de la foi limbisanga en tout cas ça là ki bonzoto mupandi wana. Yo bongo na papa nanga. Oui. Limbisanga vraiment na ndenge mabete, j'ai beaucoup de respect à votre égard. Au ça là ki bonzoto. Réconciliation il est na plateau te Judith. Réconciliation, so lingo réconcilier ngai na Joyce nga bo petite sœur nanga o benga biso Nadia yaka o wana ndeko na yo so tie caméra na omona ngo ezelo mususu donc wana on a besoin ou attirer attention ya batu voilà les loba retomber et comme ko koma mutu neti mwana wana to zonga na makambo dadi kitambala mwana wana ozoloba ke yo moko ozoloba na plateau ke Belleville m'appelé yo za na Brazzaville Belleville azobenga yo mama za na posa na yo zonga rapidement yo moko ozoloba na plateau ke avant de voyager je devrais appeler tantine Belleville pour ayebisa mama ke nazo voyager donc au fallait que Belleville azali le roi Jésus Christ pour na yo le Bible le barake Jésus est le seul moyen par lequel l'homme peut atteindre Dieu donc Belleville azali ki moyen oyo yo il faut atteindre maman Olive. Bébé, peu importe, oh Belleville ko sala yo. Ce qui moyen le kaboete o lo bana Belleville tie musika nae. Na bien, ne biso to zala muta salope amabe. Abando panzo sango ba bisika nyoso a otambola kake. Jebe wana zala kaboye, jebe wana zongi sakaboye. Nathalie Kanabi le karma existe, Seigneur. Amen. Si seulement un jour. Oh là là. Si seulement un jour, cet homme-là, cette femme ici, avait pris même Maïnanga, Maïwane Loba. C'est ça. C'est très belle question. Pourquoi vous sala, pourquoi à niveau anateke, muta salio mabe, prends tes genoux, tchaba genoux non assez, yebisa nzambe, histoire ya tabita dorkas, botanga ngote na Bible.
Ah, Jika, na mona lobby trop de na melo ba question na. Non, ma chérie. Ozo melanga ba question te pourquoi parce que makambozo lo beza très capital. Tozo lo bela bato théâtre mais en général yo nanga to ba blessé de guerre. Vous comprenez? Oui. Otunanga okoma ko tunanga Jika obimara te poani. Jika osala boyete poani. Jika masanga ntsa ko waza na sia mabeleti. Azana morget. Ero malili. Siko nga na tous les groupes ya ta Congo wana nazana kati. Ozomona nga nazo bouger. Et l'autre, je suis là. Mais comme c'est quelqu'un na fréquenta, na tambola na ye, to partager na okina matanga na ye. Na okina matanga na ye. Mais na nyonso etali na okinde te pourquoi? On a trahi une fois, 2 fois, 3 fois. Conséquence, il faut enseigner Bissot. Il faut se permettre de susciter. Alors, pour nous battre au théâtre, d'abord quand on dit théâtre, c'est le que mais oui. Théâtre, c'est le koyo, aux alaki stressé, au comique, tandis par rapport parce que Hollandais le romo boyé et c'est qui le romo boyé ba décor ba bête la rabiso ya vidéo à salara au monde appelle ba bêtise à salité on a vidéo à zalati bato ba sexe rabiso au monde ba bêtise on a vidéo à zalati ba décor au monde ba ba salité on a té boso wele la qui leadership ya nini depuis bo bandi ko wele la bandeko. Est-ce que depuis si la bitumba si la na Belvier bandi bon jouer ko le katonto elombi merci depuis bitumba si la na Belvier bandi bon salma mo masumo sala masumo de brende période de la to abana mike ça de la pante bon jouer bon hello nini boni buzoba et comme la patrona mams la patrona mams la patrona mams théâtre ya Congo comment jouer kanabino ni ballet. C'est quoi? Et puis, qui bonganga ngo bokenda ko simba ki si place bo simba bolimbisanga le loto tout abordir ma belle. Maman, chose grave, au moins maman mukolo lokola Thérèse na mandefu na mbanga lokola Jika. Afin d'y parler au nom de Sila Bissal. Mukala. Non mais vous êtes malade. Mukala. Chose grave. Tu ne parles pas des musiciens. Maman mukolo lokola bijou la reine na bassé et belé afin d'y son na kit. Insulté au nom de Bellevie. Non mais attends, on est où là? On est où là? Et dans tout ça là, au monde a bilongi à ba chronique fiata, ba soi-disant batanga ba kenda ba classe, ba zofanda ba za ko adorer ba to maboki et par là. Non. Tomi respecté. Non. En tout cas, comme ça là, comme ça tout le monde. Nalobi hein. Quel jour ba to ba sanjo là ba on ba kozwa plaisir ya koloba que non, na salle émission spéciale na zo kumisa. Misala oyo bata théâtre na biso bazo sala soki ezaka abimai na mbala kingate soki ezate ki basangisa ki mibali soki ezate ye kuna sala ki boy soki ezate bo sala ki boy Chika seni nini o bango basala makalunga sala ngote merci yebisanga jeune ni o Belvina sila ba ko sala eleki o makalunga betaka ta akangi na monde pe ya ki boss makalunga paza pe boss oui en école patronne sa patronne. Parce qu'elle ne parle pas trop. C'est quoi? Si comme Makalunga pas tchaba finger après na combo. Leadership en gozel. Non mais ça va pas. Au moni ya Gabi mu kolo a finger la sila. Déplace na zoloba. Balobara na mutunyo so quand même il faut te féliciter. Irsil Pechanga a mérité respect. Oui. Alingaka kota na buzoba wana mais un certain moment lobi et comme manga nulle part abima na buzoba wana a préféré na ye kombo na ye dinda mais alongwa boka mataki leadership na bino finga na bobi benga na papa menga bobi misanga na kati bon a garder honneur na ye wana atikala ye na musika asala théâtre était azaïe azo forcer le colisusuté parce que succès paie. C'est que vous oubliez. Et si la ka. Comme na maman poko boye, ozo sala pe théâtre et simbali souté. Oh. Boko bi da ba maman bo lukano solution ba dobi ngamlo ba maman le ba. Donc mutu lokola ya Gabriel, akoma mukala ya mutu. Ta niveau. Bandeko. Mais je rêve pas. Si la bande théâtre depuis groupe salon.
avant bah Gabriel depuis groupe Salongo s'il a joué dans groupe Salongo et aujourd'hui s'il a y a Gabi na ebela ba cité nyos to sali na mboka oyo tu t'assois là parler au nom de Sila Bissalo et le que peut sanga kanda le quoi ma Teresa mutu quoi ma Teresa Ma Teresa a fan na kiti o moni a fan pas les kechu Mama Teresa parle au nom de Sila Bissalo lelo na yeko bimisa ba vérité non mais nini mais où est ta part? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde à théâtre? C'est là où je dis, il y a des femmes que je vais citer. Les femmes là méritent notre respect. Je prends Irsil Pichanga. Azana ya kota kinena buso bazamoto. Je prends Dinana. Mama Kalunga. Je prends Dinana. Je prends Mama Kalunga. Tala. Non. Bayaka na bango ko sala maboke et pas ya Caleb. Bas profiter. Banzele fungwa mina bango na nzela mama Olive. Bakomi na ndenge na bango. Lelo ba se produit na ndenge na bango ba longo na monde buzoba. Dinana so bomoli makambo nese kazo bimisa théâtre ne à part base na bango basala na Caleb. Mais ce que nous avons montré quoi Teresa Yebisanga yi. Montré quoi bijou la reine. Au Fandi, au Badikoba, hey, Belleville la patronne. Oh, yaya toza non. Pona nini, pour que le restaurant ba soka makaya buna kwanga. Ce qui le mwana ya dadi kitambala a commis na courage à l'équipe na télé à l'Obama Béa Belleville. Bomita la penon bien. Bomita la non bien. Ah, to biso to zara biso couteau de tranches. To yé koto to zongi boy. En tout cas, Belleville, qu'est-ce que tu as fait à cette fille et comment ça est-il à niveau de Nadia, je sais qu'aujourd'hui tu as le motouté, mais je vais te dire que non. Belleville, la réalité est belle. La réalité est belle. Et il y a pas que Batouana, moi, je suis tout ça en plateau. Ils ont un bateau, Simba Kisi, Batanga comme maman Olivier 3 fois. Pour azalaka na maman Oliva kanisa kaka. Ce qui maman Oliva a besoin de comédien pour une initiative plus. Faut yende ba contacter Zala Liboso. Oko imaginer mutu par exemple ba pesio 10 000. Mutu azana ba difficulté azana ba problème. Yo que remettre mutu wana 1000. Ça c'est la sorcellerie. Tu peux imaginer? Ça c'est la sorcellerie. Tu peux imaginer. Et puis mutu wana nde mutu mema yo peut-être place wana. Cela veut dire que le monde est un monde compliqué. Tala, bata théâtre, bata Sony. Yango mon abiso to se basa na biso na monde de musique. Parce que bangonde ba star. Tu as une vérité. Moi je vais ajouter à Jika. Oui. Peu importe la situation, arrêtons un peu d'être des lâches. Vraiment. C'est-à-dire quoi? Quand Belleville par exemple a salué l'eau comme un B, moi Nada dit, qu'est-ce que tu vas faire? Cherche-lui, tu as son numéro. Appelle-lui, cherche sa maison. Na ebite ne bino fonctionnera. Nga so na monique na beto karaté au salinga likambo ofo na ya panayo. Non lekelo la caméra té pour aller ni juge azak na caméra té. Non lekelo la caméra té. Moi je te cherche, je te parle en face. Passer na télé ou perdre ma raison. Je sais que cette fille-là a des raisons et poussée à l'écart télé. Oui. Elle a vraiment des raisons. Oui. Mais tu sais pourquoi tu as perdu des raisons? Parce que tu es passé à la télé. Oui. Juge à la télé, OPJ à la télé, magistrat à la télé. Donc la chose la plus importante, c'est que tu as dit que balé simbate. Magistrat, vous savez quoi le bras? Que des biscuits vous avez le baba au coma. Que des kuna. Merci Nadia, to komi na suka Fabrice Manda ebiso ke to tikali na 2 minutes. Na 2 minutes wana za question mo na opposer yo. Pona bandeko na biso lokola yo nanga. Ba oyo bakoma anti famille bota anti bakok. Baza ba panzi sango. Elo nini ko yebisa bango? Non yebisa bango. En tout cas, il y a des parents pardon, des parents qui ont fait classe de journalisme. Merci. Il y a des parents pardon, il y a des parents qui ont fait parce que
toyebi ke ba attaché de presse ba musicien bazalara attaché de presse ya comédien na azalate depuis poto manager oui mais depuis poto ti mondo e banda si vous avez pris quand même la décision de soutenir l'artiste ou comédien quelconque bo salango bien bon le bela ba œuvre na ye bo benga ka Bellevue aza pomba scène na écriture pomba écriture bo koma bo tanga bo le bela ke voilà a sali film boye a sali film boye bo le ba sila pomba scène bo le ba ke a joua ki bo sala ki boye en fait parler ya ba œuvre na bango na place bo parler ya ba insulte et ça vraiment kitoko mingité et puis ils ont quitté sa culture na biso je vous jure au nom de Dieu ça fait longtemps ngai Nadia na tala maboke na biso na utotala ka shekoko mama kalunga bimisia yango kana ba dotala ka ya na ngai yo zana ni na mboko ka yango na peka moi je regarde pas ça parce que non mon cas des sottises non mon bêtises non mon buzoba so bo finga biso bino boyeba so bo finga electrique bo tali bo sande bo tali bo fingi bo like bo check commentaire mi finga et ça to komina suka lilo basuka pona bao ba kolanda biso bao ba kolinga pe ba kolinga te to zana likamba osenga pardon awa te meto komina suka en tout cas lilo basuka ezate conseil pas pe sabino ezate bao ba sa malamu bibelo ba bo continuer sa malamu ba ope bo sa mabe bo continuer ko sala mabe merci na ba yanga surtout bisous à mes enfants et bisous à Yvette et Yaya bisous à Florence bisous à Joyce Ngabo Fabrice Monde derrière la caméra ba gros bisous na OPJK merci na ndengo ya minga na plateau. Merci beaucoup, Ngajika, Dada wa Taifa, la mère des nations. Nakoma nanga tchaku, ya kingandi na monda théâtre. Nalingi na lobela ta inonsibi jeune leader. Boss de boss, na lobela mopao, na lobela jibempiana, na lobela légende, na lobela mamasi, na lobela nanga ta fali pupa, soka ke kobeta rena na ye na lobeli yango poza star mboka. Maboke na okota te des autres ezali busoto za mingi. Tokutani mbala sima bye bye. Bye bye.